bandeko bana nzambe naleki pona meka ko encourager ndeko moko aza kolela pona maladie aza na yango. Il semblerait que ba docteur balembani alors a commis pessimiste que il faut akufa. Bino batu bolandaka soki ba musique soki banani boyebi ye komo na ejani pipina. Naleki pona yebisa ye que tout est possible à celui qui croit. Il faut te battre jusqu'à ton dernier souffle. Okoki kolela kate ke naza kobela nazala ki boyete na koma ki boyete. Mais to lobela na muke makambo ebimi na monoko na ye. Alobi abotami na famille pasi. Alors abimaki pour nous sa maman. Alors azanga kimbongo pe ko zombongo. Mais tant on a dit ba déclaration de nyonso na yoki yete pa ya lobby pour Nzambe. Pour Nzambe pa ya lobby na yoki yangote. Neko, moi j'ai eu des cas oyo batu bakomaki na désespoir. Balobi nanga boye kina kokufa. Balobi nanga boye kina kokufa. Je leur ai promis d'autres solutions. Nabité solution Nzambe zali. Bango baza bato mukili. Okoyipe ko bika so fongoli motema na yo. Est-ce que ndeko na biso oyo soki jani pipina mbongo oyo azoloba oba benda obengile soki mosenzi ya mbongo soki nini azoyoka wana est-ce que ezalaki mbongo ya voie normale? Est-ce que mbongo wana ezalaki ya voie normale? Poto yebi ba mususu pona ba diama ba kota ti ba kisi po zo mbongo ebele ba diama et permettre ye asomba bandako ba biloko ebele ndenge ya lobi wana. Alors soki mbongo wana ezalaki ya voie normale problème ezati. Mais soki ezalaki ya voie normale te Bible lobi na biso ni na Galates 6:7. Songa na lobi yango boye. Peut-être bakoloba tikato luka makomi pesa biso vraiment clarification. Soki balobi nini. Tozo luka na mukanda ya Galates. Banine tio yo ezomona na subiente toluka na mokanda ya Galate 6:7. Bandeko c'est les références na biso eza ba verset biblique na Galate 6:7 balobi boye ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. La sémence, mes chers frères et sœurs, c'est la multiplication. Soki oloni bangu ba mi balé. Oko récolter bangu ba mi balé te, oko buka bangu ba mi balé te. Parce que oloni mi balé, mais balobi na yo ke la sémence c'est la multiplication. Oloni mi balé, oko buka mi balé te. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. À bien ou à mal. Oyo semaki na ndinga malamu, oko récolter pe na ndinga malamu.
Mais oyo c'est ma qui n'a ndenge ma bé. Au côté au peur n'a ndenge ma bé. Mais faut faire attention. La moisson, la Bible nous dit, sera abondante, plus abondante. C'est-à-dire que au monde maladie c'est la multiplication. Il y a une communauté où l'on a besoin kanga. Bolinga koyeba liloba. Bolinga koyeba liloba. Eko edo na kombele. Mais avant de continuer ma commentaire, penga nazo leka awa pour nous critiquer de côté. Naza ko leka awa pour nous encourager ye. Pour nous yebisa ye que aza la pessimiste te. Aza na doute te. Aza na foi. Dans la Bible lobby, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mais toi yokana nous ndeko ndinga zoloba nazo yokaye avec beaucoup de regrets. Yokaye. Bonjour ma maman, bonjour ma tata, bonjour bandeko. Ngai nde Jean-Pierre Pipina, nyangala $4 pour 16 na diamant. Oyo ozoyoka ba audio nyonso ba video nyonso bazo seka ngai. Pona maladi nanga. Ngana botama pauvre na mama nanga pauvre. A polisi ngana pasi. Ngana za mwana na kola na yolo. Mais tant que na monaki pauvreté de kaki na mama nanga azala kaka maladi. Na landi baninga to bandaki mbushimai. Après na kei na Angola koluka pour un jour na komisa mama nanga pe bien. Mais lelo vidéo na ngai oyo nazo yebisa bino eza ya suka. Ngai naza maladi. Nana problème ya greffe des foie. Naza na problème te na ndenge bato bazoloba nazo manje non. Ngai nalukaki mbongo na pauvreté nazwa bambongo. Nasomba bandako na Canada. Partout, naza na ba bien. Mais problème na ngai ndenge bomonaki nazolela na bengi moninga Didi Kinwani na mama Mbuye Angèle pona yebisa bango likambo na nga naza nango. Likambo naza nango ezali po na explique ye lere tozalaka kosala mosala na remetaki mbongo na nga na moninga Ignace Moleka na leki na ye Wivine Moleka. Mbongo na ngai nyonso total 280 000. Depuis 95, ça fait 27 ans. Alors, lokola na komi maladi, dozo mona ngai ngana zalaka na eta boyete. Famille Moleka eza famille nanga. Baza bandeko nanga. Mutu nyonso abengaka nga Pipina Moleka. Pour papa Moleka liboke alingaki nga mingi. Na mama. Soki na bengaki Didi Kinwani. Soki na fondre ezalaki po l'air maman Mbuyi leki na nga mwasi na Didi Kinwani. J'ai vu Didi Kinwani après 16 ans. Na maman Mbuyi 21 ans. L'air na moni bango. Pipina ndenge nini ukondi boye. Bango ba fondre nga pe na fondre nazalaka motema makasi te. Eza teke nazolela pasi u ndenge nini na maladi. Naza muntu l'air na moni baninga Didi Kinwani nazolela nga pe na bandi kolela. Mais l'air azo filme na yebisi ye ndeko ko filme te. Naza na émotion. Alors, mais na yebaki te ke akutia ngai na ba réseaux sociaux. Mais problème nga na bengalaki Didi Kinwani
touché motema ya bandeko na ngai famille Moleka bapesa ngai mbongo wana mpona kende kosala greffe na ngai. Alors babiloko nyonso ozoyoka eza bato ya mokili oyo bazoloba likambo ya jibe mpiana. Jibe mpiana aza leki na nga tolingana fu soki naa na likambo na kotushe ye tanke nabengi ye te naza na likambo ya komande ebandeko na ngai te. Soki mpe alingi kopesa ngai akopesa ngai ekozala ya bino te botindika ye. Me ngai probleme na ngai eza jibe mpiana te aza nga nazosenga famille na nga Ignace Moleka alembisa motema mbongo eza salite ya maboko akokolinga te nakufa paske naza maladi mpo bana na ngai Gisele Pipina na bagarso na ngai mibale Marco Pipina na Junior Pipina batika. Alo bandeko na banzi bolandi moninga na biso oyo azoloba. Moi en tant que mosala nzambe na okota na detail ya baniongo te. Elo na koloba na ye aluka elongi na nzambe. Aluka elongi na nzambe. Eloko moko ezoloba te ke soki yo obeli fo kufa. Soki yo obeli otieka ba penser ke yo fo kufa. Te tozo baka oyo mso eza pe ya grave. Mais mutango til bato yango til lelo pe bazana bango en vie. Luka ndeko na ngai epai ozali Bible ya français na Bible ya lingala. Tia vi na yo na bonzambe. Soko salaka mabe luka mosala nzambe solo oyo nzambe utilizaka. Oyo akomema yo na confession na repentance. Koloba likambo liwa na munoko na yo te tanke nano sali confession na repentance te. Oyo aza koloba na yo aza mosala na nzambe. Même soki liwa eko kozwa yo par exemple. Mais soki osala déjà confession na repentance ekoki komema yo na lola. Eloko eza nécessaire yango wana. Zwa Bible na yo Luka na Matthieu 6. To examiner yango soki eza ndenge nazoloba. Matthieu 6 pardon 33. Voilà yango Matthieu 6:33 Bible. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Neko Bible ezoloba na yo. Ndenge yo kene ko luka mbongo. Ifalo luka liboso elongi na nzambe. Soko lokile elongi na nzambe ozu yango mbongo akopesa. Libala akopesa. Maladi eko kima. Okobota. Okozwa oyo nyonso yo lingi. Même soko ozongo na retard. Mais suka nango okozwa yango. Mais ce n'est ezana no ozana na retard te. Parce que Bible yomi na biso tozongi siko sur côté mususu. Bible yomi na biso na 1 Jean 1 9. 1 Jean 9. Toyokanana 1 Jean 9. Bon, Tobandana 8, tina 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, voilà 8, hein? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ndeko, soko zomu na mutu azolo baki ya peshaka te, na mokili oyo ya masumu, aza mutu alukuta. Bible ezolo bana biso que tentation ezalaka jamais péché. Mais lorsque vous succombez à la tentation, est commis péché. Lorsque vous succombez à la tentation, est commis péché. C'est pour cela, Bible, si vous péchez, il y a un chemin de retour vers Dieu. Et on appelle ce chemin la confession sincère de péché. Yangona ndeko na yo. Tant mosusu maladi wana eza ko s'accrocher na péché moko boye o sala. Nazwaka mwasi moko boye aza ba difficulté ya kobota. Mais amona wa période na ye. Et il lui est arrivé aussi au moins à Zemi, mais 2 mois après mona Zemi wa kenao. Na tuna kainga oyebiti na Zemi wana kendeke. Est-ce que tina Zemi wana kendeke oyebi eza péché. Ya ba péché. Eza ba péché oyo yona no confesser te e vanda wana net liboka ya banzoi ya wana ndezo kwesaka ba Zemi na yo. Jour au confesser sincèrement, suivi d'une repentance sincère. Au moins au bota. Fais de compte à bota. Fais de compte à bota. Donc, ndeko nangai, ceux qui comme nous pineni, ceux qui nani, na habité, ceux qui pineni, ceux qui nani, limbisa peut-être na prononcé comme nous m'appelle. Et là, on a zo so ki muta yebiye a komisila ye vidéo oyo. So ki muta yebiye a komisila vidéo oyo. Ndeko nangai na Bible impossible ezalaka te. Impossible na Bible ezalaka te. Confesse tes péchés. So ki yo osala ki mabe. Senga bolimbisi pa nzambe. Yeba ndenge babondelaka. Metango zo bondela kotindaka moto te. Po soko tindi moto koti na péché, okobika te. Kotindelaka mutu malédiction te. Parce que na kati ya malédiction ba démon bazalaka wana. Alors mwana nzambe akopelaka na ba démon te. Ezana bato ebele ba bondelaka ndenge koki. Vina bango esanzaka te parce que ba yebi ko prier te. Bible dit prier, c'est demander. Et s'il prier, c'est demander et recevoir. C'est ce que Jésus-Christ disait à ses disciples. Au moins, on a bien, mais il y a un bon de la terre. Ko bon de la naïe, sangisa. Yem ko abem si ma bon de la naïe. À l'état où kende ba et ceux qui passent Satan les zongi na on. Ah, neni kana bon de la garabika kate abano changer bagni ba changer mais oyebi ko bon de la te. Bible lui sur la Hébreu 10:30 à moi la vengeance. Mais si ko yo bani ko tinila ka bandu kiboto kwa kufa. O bani ko la vengeance, nzamba beni nzoto. C'est pour ça bande ko nanga il faut yeba est-ce que muto yo zo la daza musa za pasteur. Balobi na yo landa mateya na makamunyo pa pasteur, yo koma ko landa mateya pa ba frère. Frère na yo bozana ndenge moko. Frère na yo bozana ndenge moko, asa limité quelque part. Ba pona yete pona yende asa lingomba asa la mokonzi na kati église a délivrer batu. Après ça ba parabole. Ba pona yete ye asa frère net yo. Yo yo zo lande pourquoi? Babina yo Luka pasteur. Po oye ba pasteur, oyo za pasteur, Luka mateya oye ba yo za musala nzambe. Luka mateya, tala mateya na ebele, même si bazo finga ye. Mais Jésus-Christ a dit nul n'est prophète chez lui. Jésus-Christ n'a ndimaki ye. Jésus-Christ va finir ndoki, va finir makabe belé. A comme na mboka na ye, pa ya botama, akoye ko sala ba délivrance te parce que bazo ndima ye te.
soko moni mosala nzambe na YouTube alandaki na bato ebele mosala nzambe te sata ko tikilo tawana te bato ebele balandaka yo sata ko tikilo tawana tosala succès bon moni basataniste na nini na YouTube babelaka te eza signe oyebaka oyo ndoki yeyo babelaka te parce que sata yebisaka bango 20 ans obela te 15 ans obela te bon moni aye toujours yaka wana propre aza koloba mais aza ya nzambe te basala ya nzambe oyo nzambe babelaka parce que batakaka bango Quand la Bible, on va s'en ensemble, on va même Timothée, les jeunes pasteurs Timothée. Stoma na yesu kila kai ndengene. Ma bonde la ndengene na Paul. Mais aussi la te. Ndeko. Kolinga kate mutozo te yo maloba neti galerie. Abandi ko sangisa bakumba batu. Abandi mais amoni yo zoba. Mutu fate ya yo liloba yango yo. Oyo kolanda. Ndeko nanga jani batu bayoki yo makabolobi nga na yoki yo salinga pasi. C'est vrai, au cours de la famille passée. Mais quand on va en côté, que vous avez posé une famille passée, on a une famille passée. Parce que vous avez vivre, vous avez lire maman Zali, ils ont famille passée. Zabalbaki, je ne t'abandonnerai jamais. Je te délaisserai point. Mais ceux qui peuvent bon voir nos joies qui ont un négamabe, ils ont problème de Luka Moussa Nzamba solo, ok na confession, to senga maona Nzambe. Oh, yebisa Nzambe que c'était l'ignorance. Boyoka Paul ndinga lobaki. Dans 1 Timothée 1, je crois 13. J'ai été auparavant un blasphémateur, un homme violent, un persécuteur, mais j'ai obtenu miséricorde. Mais Paul a dit que yo, abotama na papa na maman. Bible lobby, j'ai obtenu miséricorde. Mais yo poko obtenir yango. Ezana batu beli babi ko sambela tango na mona pasi. Ba prier ezana kata Bible awa. Yebisa Nzambe que Paulo a obtenu, mais attention, Paulo a criminalité, Paulo a bomate. Paulo a tiré la bomate. Nige banduki ba bisa bino ko Paulo kuta bomate, Paulo a tiré la bomate. Tanga Bible bien, Paulo a tiré la bomate. Mais à lui bien, j'étais auparavant. Au monde a précisé français. Et ça n'a pas tout ça yo ayi bine français té azo expliquer makabane mususu neti sataniste sur YouTube azo expliquer batuke église bâtiment elle a raté mais Jérusalem est une église année Jérusalem est une église année na uté côté yango l'église n'est pas un bâtiment mais l'église se réunit au sein d'un bâtiment autour d'un bâtiment. Bandeko, vraiment, non, qu'il musikate, tout tani déjà dans Matthieu 6:33, tout tani dans 1 Jean 1:9, tout le baki tout est possible à celui qui croit. Ndeko na biso wana atika kozala pessimiste. C'est vrai que ça suna mbongo te. Mais ce que ça baninga o bako senga yo, bako sunga yo pour continuer le traitement na yo. Senga parce que pour salisaka oko bima boyete olo bakio na pesa mutu mbongo boye soki za lukuta non moi je te crois que pesa mais na kokota na makaba mbongo te ngana osuka mingi na Bible na solo bana yo luka pasteur oyo ako aider yo soit au benye na téléphone soit au solo na ye mais ko za presete tozana batu belé tala mutu no solo bana wa soki sa nezibe soki jibe. Ba sataniste balobaka Nzambe apesa bango révélation que Jibe azokufa. Mais ngana lobaki ndenge ni Nzambe azopesa ba révélation na bandoki. Or que Nzambe apesa ba révélation na bandoki te. Atiki biso basali la ye ya solo azopesa na ba sataniste. Bana balobaki wango. OK na ba mama kalanga ba sataniste ifonge ba kaka bango na bango oyo Nzambe apesa ka révélation wana. Or que Nzambe akopelaka na ndoki te. Nzambe akopelaka na sataniste te. Prière à sataniste c'est pas Nzambe le kagate. Nzambe ko lobana bino pourquoi atiki biso ke lobana bino. Ye wana za mviti lelo. Omoni ngo clair ye wana ti lo za mviti parce que tant bazaki na monde de ténèbres na réunion ba mona yike jibe fa kufa. Subitement ka kuna ba changer makam. Bango batika na o bayoka yikuna. Yango ba laka soka yoka na monde de ténèbres tant obima abenya ngo prophétie. Or que ça prophétie. Ndoki akosa prophétie.
sataniste à sa prophétie. Donc voilà, ndeko, nanga, vraiment, personne n'a pas cité dans bas, mais ça l'a tout, oluka vraiment ça nzambe, oyo ayebi ne ba edarabutu na confession. Ezalake, mutako dévoiler en wazate, ezalake, on se confier vraiment na mosala nzambe, ndenge Bible le baga. Liwa eko ila yote. Mais, souka nango, il faut to kende. So qui paye liyo, nzela na yo ekene andega malamu. Que liwa yelo brisque mabwe, sans confession de péché, ni suivi ni repatage sincère. Bate bele, batambolaka, batambolaka ba péché na bango. Si vous péchez contre l'Éternel, votre péché vous retrouvera toujours. Otanga na nombre au mona. Ce qui oppose qui na mbujimai, au kimi les États-Unis na Dallas, péché na yo ke na nguna. Tant que nous confessons côté, au mona tambraga appartenant ba péché na otie ko bomayo. Ce n'est pas pour rien Bible dit 1 Jean 1:9. Ce n'est pas pour rien. Ce qui osani ma bay, il faut qu'on skende na confession. Ya na bay na yo ke, na bay na mino ke la tentation c'est pas un péché. Mais lorsque vous succombez à la tentation, et comme ce qu'on péché. Et puis, ni a péché, mais on péché, on ndenge mko ma bay. So qui mutameli basamabi a péché. So qui nazana ndeko mo ba to bengana wa yena mwasi na ye jeune couple na église parce que c'est des relations yena mwasi na mbali. Il faut passer on a la Bible péché. Voilà. Na tuni est-ce qu'il expliquer nos péchés ani? OK. Est-ce qu'il y a un verset? OK. Donc, ezana batu oyo baza ko loba makambu na ndenge ya bango moko bazo loba bango ba péché alors que Bible lobi te que ça péché. Maintenant ingo sangisa makambu te pona ko sala ba vidéo musu na ba lobi belelo. Alors ndeko nebi komo na yote na yoka kiango soki pipi na soki jani soki salite ambongo soki nani ambongo zo loba wana nyangala kata soki nyangala kata. Bako musu pe bozoka ndeko botika kango ha nyangala kata wana ngolo bani. Hein? Nyangalakata est mobile. C'est une nyangalakata ya ba dollar ce qui ni na wana. Alors ndeko, moi aussi je profite pour la personne numéro nangai. 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 92 89. Mais le coup là en Afrique, le coup en Afrique. Il faut tcha 0033 6 51 03 92 89. Na yebi koza moluba bino baluba bakamuso mema on a tribalisme mena koloba na yo o se méfie na pasteur baluba na loba ango l'air nyonso ke moluba koza na musala nzambete parce que d'abord ce sont des polygames le kutape na monoko ko violer banini makabe belé na loba ango pona za contre bango te mena ba ande vérité ke bakoza basala nzambete et wana na kotika yango te na continuer ko loba yango. Parce que les preuves irréfutables sont là. Soit avec le bagoza musala nzambete na finga baluba te. Mais vivre comportement na bango est difficile bazala basala nzambe. Même tous mona lelo so kina ba YouTube, o mona base belé basala nzambe. So de baluba. Mi balé belé wa mi ba apôtre ba prophète ba nani, so de baluba. Or Bible zo na biso moi si akoko ko simba etongate. Moi si à cause lo baté que na la pasteur. Pour la Bible, ça n'est nulle part dans verset moko. Mais le coup bango bazana yango. Donc bazo la Bible va sur le côté. Alors de konangai vraiment na suki wana nzambe pambula yo zana courage. Zana courage. Oyo ayebiye apesa ye vidéo oyo. Ngana zana espoir que nzambe akoki kobikisa ye. Soki akoko kende. Akokende. Mais nzambe akoko bikisa ye soki akena confession soki abombeli nzambe te mabe oya sala nzambe akoko bikisa ye biso basala nzambe tolingaka te muta kufa nous intervenons toujours pour mutu soki akina mabe abima abika ça m'a fait mal tant na yoki nozoloba batindi nga susu o ndenge lobi ke bozo kanga na balobi batia na vidéo na YouTube te bango ba balancer on bango na YouTube et c'est ça la vie. Et c'est béba et comment on gagne wana. Merci beaucoup. Nzamba pambola partout aux ali. Oye bape oluka elongina nzambe pe
osalela ye na kombo na Yesu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.